oyo nyonso bapapa balobaki na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso komona yo ekoyema mwana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota balobaka makambo mingi ya mabe mpona biso bato moyindo kasi ntango ekoya bakosepela na biso kaka santan ekomota makambo elele na 3 mois utapapa kolongola Brazzaville afani na biso bakinoa awa lelo azali kokende na nkamba mpona kosala misa makambo ya leta kasi mama représente ya Kinshasa alobi ete papa koyamela te esenga na kati ya Kinshasa yaye makanisi ezali papa wana ezali maloba ya yo pichene tozali kokoba sekokoba mikola biso ezali kotambola ntango nyonso
kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre. Tata Simon Mongkiangani tata Molimo Centre. Biso basoda na yo pe limomba mobimba tozonsi matoni nde mopanda na Kinshasa. Tango ekoki pe tomata ya Yerusalemu. Tosengi kimia na nzoto pe milimo na biso na kati na lingomba na kati na mokili mobimba na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre. Amen. Na kombo misato ya bule nzambe tata mwana pe Molimo Centre. Papa Simon Kimbangu kiana nzambe na biso totondi okotondi na ntina bolingono monene pa na biso bana. Tozali nesengo na mokolo malelo po totikaki nkamba le 26 mai 2022 oyaki Kinshasa po okatisaki na Brazzaville lelo lisusu le 26 janvier 2023 ozali kotika Kinshasa mpona kozonga na mboka nkamba Yerusalemu ya sika. Yango papa mobembo ezala ya kimia nzela ezala polele mabaku longola boma miso bayini kimia mapamboli na biso bana na Kinshasa oyebi volonté ya bana na yo kasi bozwi pasi kongola po ete tozwa tosoutenir baction na yo maladi mpe mikakatano longola kimia na banzoto milimo na biso na mabota na biso na lingomba na biso na mokili na biso ya Kongo surtout kuna na est na Angola na Brazza na Afrique pe na mokili mobimba okokisela biso lielaka po biso bana tosepela na kombo ya tata mwana pe Molimo Centre. Nzambe wetu Yesu Kristo Yesu kwanza biwasini yetu ye mtu aja mwanga bela bika wakalanga yetu tukao kwa yenevu se mwana bela. Amen. Soye. Garoba. Garoba papa. Naïmité. Garoba papa. Tolobi boye. Bomona wapi. Moto ya zobima. Bilama mosusu etikali awa election est-ce que ezalaka mpe ezalaka te Ora bonino bokoi bawa mawate. Programme ezali mosonga na kei na umela te na mosonga ya kende pe Brazzaville lisusu. Makamunda yelaki foi mona na isala basuke salamite ngape na ozala sengo te mingi toyaki nango esimbi et tozozela réaction emonana toyakani ingesa tolobi kaka botikala malamu Tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Sapesi na biso bana na ye na kombo misato ya bule o kombo ya tata ya mwana Molimo Centre.
Yeah.